likambu ya pasi pe mawa makambu musule kaka na mokili ya soki babeteli yo ozokanisa lokola maseki yango nalobaka chaque fois soki lisolo nanu oyoka te likambu nanu omona te kokanisa te ke ezalaka te pasi na motema yaya mwana ya poto atonga to pe asomba 17 parcelles na Kinshasa kasi tango mwana ya poto oyo akufi ya likambu ya somo 17 parcelles wana atia yango na kombo ya mwasi na ye na bana na ye. Oh, mundele ya comprenage que famille ya solo ezalaka famille restreinte. Yo mo papa, mama na bana. Kaka ndenga teki na mikanda ya ndako na ye. Tango akufi ya kor kutu na nekomi Kinshasa te, ba famille ba kei ko falsifier ba document nyonso tu, ba longoli kombo ya mwasi na bana, ba tete ba kombo na bango moko, ya ba mama na bango, ya bandeko. Oh, likambo ya somo boya ya. Jusqu'où ba famille est-ce que tango nde wakendaki na poto koluka akendaki koluka pona mwasi na ye d'abord na bana na ye to pona famille pasi ya kosakana te tokosala yango bokoyoka ba intervention ya batu awa na émission ya lelo. Mwana poto moko asomba 17 parcelles na ye na Congo. Mwana poto ana kufi famille na ye ezwi ba document et falsifier ba document. Balongoli kombo ya bana, balongoli kombo ya mwasi, batie ba kombo na bango. Posone sexinga ya, ba mona raisonner ba vidéo na ngami balé na salaki dernièrement. Ndeko na ngai, famille na yo nde bana na yo. On comprend? Famille na yo eza bana na yo, mobali na yo. Tango lobi ba papa mindele bakoma otunga bandako atungi ndako ya chambre moko to bibale misatu mineka pona bana na edo famille restreinte outi déjà ko pesa explication ya makasi oyo ngala ko bakisaka ke batu faut pas comprendre les gens doivent travailler la mort ils ont apanage ya batu nyonso to biso nyonso to kokufa tango yoza ko botola ba buku ya lopango ya bato kanti yondo otika libende na kena penza na mozindo na comprendre te ba buku ya lopango nyonso disetu wana ekoma na babuku ya famille dengele. Soit quand honorable président le monsieur se confie à ses parents azumi kanda lupango asimisi bango ou bien ndengenini na ebité. Pour la qualification ya Coupe du Monde ozali koya Léopard ya République démocratique du Congo bakobeta bongo na Sénégal kasi pour la kozala qualifier ndeko oyo apesi ba conseil ebele atalisi mingi ministre ya sport mwana mboka Didier Budimbu bazala strict na entrée ya stade mbala oyo lokola bidon ya mai ekota te soki komela mai mela mai na ndako na yo bidon ya mai ekota te ya milangi ekota te ba sachet kutu ekota te sachet ya masuba ekota te po ba sénégalais ba koluka raison nyonso tout pona bazala tous la disqualifier mais ba kolonga te voilà tokosolengo awa na émission ya lelo. Sénégal azoluka biso na ndenga molili na ndenga bureau Azo Lukabiso parfois c'est moyen. Sénégal a dit déjà ba marabout na ye. Ba marabout na ye, ba travaille déjà match na terrain awa. Donc mwali ni moko comme le mwali mishikito. Le mwali yepe azaka Congo mais yeso apandika tadi mais Congo to zandengeli. Sénégal a tinda banganga na 10 jours avant ba travailler match. De façon que ba joueur à Léopard to za la kilo na kata terrain. Donc ça dit to za la kilo, ça dit tout le monde a ndenge ya Robert parce que bazoma ngam RDC makasi bona sécurité ezaboye mai bidon mai ekota te ça dit peuple congolais yebango que c'est de mardi mais la mai na ndako na mitondela que ne stade bidon ya mai ekota te. Christian Bosembe refoulé na États-Unis d'Amérique. Refoulé pourquoi? Parce que Christian Bosembe, moi je n'ai pas été aux États-Unis d'Amérique. Christian Bosembe, oyo a ses sacs a commis aux États-Unis d'aéroport, ba refoulé ba boye à Kota. Pour l'année ba boye à Kota, notre consoeur Bibi Kapinga a expliqué biso pour l'année ni ba boye Christian Bosembe à Kota bongo na États-Unis d'Amérique. Na moment on a koloba na bino Bosembe vient d'être refoulé. Parce que ce que tu utilises le terme, mon souffle est na moi, hein, pour couvrir. Le mot est bongi na Bosembe, c'est refoulé. Bosembe comme dans États-Unis d'Amérique, juste à l'entrée, pour na reconnaître la moitié na ya boti, sa famille, parce qu'il a une belle vie aujourd'hui, arrivé aux États-Unis d'Amérique,
États-Unis d'Amérique, le messieurs, vous êtes non ingrata. Pourquoi il faut arrêter? Dans un visa à 5 ans, ma famille est ici, ben c'est babi désolé. Oh, mboka na biso ba américain. Ou eza Congoté. Voilà. Yo mutu otota la biso yaya soki ori na problème ya loposo. Loposo na yo e bota ba ganglion, suki ekola kate. Ozali na problème ya teinture, opakola ba mafuta ndenge na ndenge kasi suki ekola kate yaya benga bongo docteur Guilain le bourgeois akosunga yo na traitement nyo surtout o etali loposo na yo bobo santé ba benga Guilain le bourgeois nzambe ya loposo po makambo ya loposo ye ayebi yango vraiment comme se doit. Numéro ya docteur Guilain le bourgeois ezali sous kambo ya kobunga te passer baka yango chaque émission benga ye na plus 243 85 46 86 411. Guilain le bourgeois numéro na yango yo plus 243 85 46 86 411. Voilà. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guilain le bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Quand Afrique d'ici, moni mboka mundele, non Afrique d'ici kitoko, auto, donc désormais cabinet docteur Guilain le bourgeois na 4 Afrique d'ici. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse, a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guilain le bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guilain le bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guilain le bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guilain le bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star na domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, masola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guilain le bourgeois. Vous en avez posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongo la bassin na yo. Yamado, Yamalonga, oya bien wana, c'est docteur Guilain le bourgeois. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote nabino bandeko balandi ya radio de Kole télévision bisika nyonso tubozwami merci na confiance peu fidélité bopesaka programme oyo
Radio Lokole masolo et pas wapi to kutalaka chaque fois pour na ko solo la makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala na baka yango chaque fois soki mba liboso omona biso yeba ke benga biso Fiston Pelende tate ya Sedek to senga kana yo o s'abonner na chaîne na biso ya s'abonner parce que toza l'unique et le seul programme oyo papa na mama ba fandi esika moko basali kolanda émission okoka insanité te okoka bakabe mabete ba injure te ba mbwakela te rando te kaka information culturelle sociale politique na ndenge ya malamu na suka nango osimbi quelque chose yango na sengi na yo bo s'abonner massivement kaka na YouTube awa deuxième chaîne na biso ezali Afrique Masolo Télévision toyeba bongo ko s'abonner pe na deuxième chaîne oyo ya biso soki aussi d'ici bande kwa TikTok tokuta na pe bongo na TikTok bande kwa TikTok utala na TikTok yakape na YouTube ko s'abonner na Radio Lokole TV et puis na Afrique Masolo Télévision. Voilà, c'est un peu ça. Yaya mokili oyo zali makambu nalobaka chaque fois soki likambu nano yokate ba betela yote koloba teke ezalaka te po makambu oyo ezala mokili oyo nga epesinga mutu ko soit chair de poule ya kosakana te lisolo oyo yaya epesinga motema pasi ya kosakana te yaya na esaka bino trois catégories ya batu babima libanda ya mboka trois catégories ya bana ya liboso eza ba fils ya papa na ba fils ya papa papa na bango mbongo ebele ayibi mbongo ya gouvernement ayibi mbongo ba contribuable congolais mbongo na biso ya page to futa ka ba impôt ba yibi papa azibana na ye atindi bango na mikili ya poto akomi na poto aye kotanga aye pona complaisance tata komisiye asombeli appartement apesi mituka nyonso tu ba otambola normal classe en route abana po okende te akomi otenga na mituka wana basa ba fils na ba fille ya papa catégorie ya zape na libanda. Deuxième catégorie ezali na catégorie bana oyo famille et dépenser basangisi mbongo bateki lupangu bateki katata lupango mama leki atemwa ndambu papa leki atendambu tangu mususu kutu baleki na baya batali oh na famille mutu intel Jean-Pierre ça encourager tout na Jean-Pierre na poto pour na vie bonga tout na Jean-Pierre na Afrique du Sud pour na vie bonga basangisi tintani batindi Jean-Pierre na poto batindi Jean-Pierre na États-Unis batindi Jean-Pierre na Afrique du Sud batindi Jean-Pierre na Angola Jean-Pierre ça na devoir tala simazonga mutu il faut à rembourser na tour na ye fois sunga famille abenga mutu mususu batu bale pour la famille bonga tandis que mwana oya fils à papa na fille à papa ba na besoin de rembourser le moko te chaque vacances ba na Kinshasa na mbonga contribuable. Troisième catégorie ya et ça il faut perso difficulté na famille abundi mwana mwasi mwana mobali akoti Angola akoti wapi akoti Zamba na benga ona Brazil abimi kuna ti Nicaragua katisi akoti akena na tirikoto mati dingi ti akomi na mikili ya mpoto akomi na Afrique Sud akati ba fleuve Zambeze akomi awa abandi kubunda azana intérêt ya ko réussir vie change de batterie azana intérêt ya ko réussir vie vite azana intérêt à ko réussir vie. Alors, mutu ya ndengo wana abundi na ndenge na ye lokola lisolo otobeta mwana mobali akedala asana poto abundi na hebita zaki na catégorie mais c'est fort possible la catégorie il faut perso asomba presque 17 parcelles na Congo 17 parcelles na Congo. Alors 17 parcelles oye asomba ati yango na kombo ya mwasi na ye na bana na ye pour famille ndenge ça dit bien famille à famille ndenge mundela sala ezalaka mwasi papa mama na bana na ebité asalaka yango ndenge wana yepe il a été égoïste ya kotia famille na yete ata ko kabla famille te lupango moko on ne sait pas sur base nini ataki ba mapangu nyonso tout 17 na kombo na ye moko aye passer ça pe ya ça pour obligé te ya kotia kombo ya famille pour akana ipoto ye moko peut-être on ne sait pas et ndeko oyo liwa ezuiye ndeko akufi tangu sangweye
mwasi na bana basa na poto ndeko akufi yaya sangweke na Kinshasa. On n'a pas encore la confirmation. Est-ce que basi bakundi tona bakundi te ebembese comme na Kinshasa tona nute famille e bandi ko falsifier ba document na yebiti basala kindeli ba document ngoye akeneki na ba originaux na poto atiki ba copie. Est-ce que asimbisa ki mama na bango pour la confiance to ndenge nini nga epesi ngai mutu ko soi. Mais chose grave ya na procès famille tangu ndeko na banga kufi ba falsifier ba document ba changer ba communion surtout comme si ba héritier et ça moi si na été et ça ba na été ça ba yaya ba ndeko ya famille tous les 17 parcelles. Quelle méchanceté yaya. Mobali ya kufi moi si yaye aba na ba bien wana ba bino bosi na lupango ta moko ta ba lupango ne surtout et ça na ba kombo ya bani mo yaya procès bani na parquet oza sur que mobali ya tongi ndaku azana bana na ye na mwasi na ye ati atanda ku moko te na kombo na bango famille atatu ma famille on na bito za ndeni famille a joué à changer mikanda ba tshona ba kombo na bango donc ba bengani mwasi ba bengani mwana bien sûr ba ko bengana bango te parce que na poto mais bango ba sa ba bénéficiaire te kaka famille ba ça siko ba osama na parquet. Est-ce que procès oyo famille ekolonga te somo hein to na na explication ndeko et bon to songa sika boy to yamba invité suivez. Et ça na procès mo réseau circulé na Facebook et ça na on peut na ba TikTok moi na poto mo rasomba 17 parcelles na Congo. Moi na poto ana kufi famille na ezui ba document et falsifier ba document balongoli kombo ya bana balongoli kombo ya mwasi batie ba kombo na bango posone sexing aya ba mona raisonner ba vidéo na ngami balé na salaki dernièrement de onangai famille na yo nde bana na yo o comprendre famille na yo eza bana na yo mobali na yo famille na yo eza mwasi na yo bana na yo mutu akosa bino te bomoi ntango tobotamaka ntango tozana bana mike wana na maboko ya baparent wana amour ezalaka mais ntango mutu na mutu abandi kokende kocreye famille na ye place mutu na mutu atrasa chemin na ye yango wana mutu na mutu akesala libota oyo ya ye. Moi je trouve ça normal au privé banana yo ba sentiment au privé banana yo bisengo moko boye pour sepelisa bandeko ko aider bandeko za mabete mais avant le faire bongisa na ne pas na yo cha mwasi à l'aise bana à l'aise cha mobali à l'aise cha banana à l'aise surtout bino ba mama bozali kamuke na famille na bino bani ko cha mobali mal à l'aise en tout cas bo raisonnera 2-3 fois vidéo oyo na otchela no bomo na ora yo les canaux na ba réseaux sociaux za nango partout et les kanango bo raisonner très bien moi na poto soki pe famille lia qui to éviter atiki ba mapangu na e famille falsifier ba document. Voilà bandeko toki ndenge de ko expliquer yaya famille oyo famille mundela timbeli makambo oyo mundela timbela makambo okala mundela kena ngoti na makambo ya kotonga bandako so okena Afrique na Congo komona papa kotonga ndaku o 17 chambres no ndaku wana eza na ba 6 chambres 7 chambres po bana ya kovanda kuna okomona papa saka na bana misatu mundela comprena ata kotonga bandako akoma kotonga bandako o 3 chambres moko ya mibali moko ya ba garçon na ya mwasi na bana ici. Faut vous dire que la famille c'est d'abord ta femme, tes enfants. D'abord, ton mari et tes enfants. Yaya, je vais vous dire un truc avant de passer le micro pour aller comme ça. Oui, tu as ma famille. Yaya. Tu as salaka est fort. Banana yo, balinga na rato basa bango en miki. On a bango éducation. Mais tango ba ko kola, mutu na mutu ko tirer à tracer chemin na ye, alors que ndenge na ye. Alors il peut ko fonder foyer o yayi. Salaka est fort, banana so basa la bien. Pona mabe ekota te soki bana bayokani te mabe ekotaka na kimokolo bozalaki ensemble bokoli ensemble bobali mais na famille mwasi na mobali soki mwasi na yo akufi yaya yo mutu kozala na difficulté okozala na mawa koleka kutu famille na ye bango na saka buno na kosaka te kamwana mobali na yo akufi okozala na souci
koleka kuti na famille na ye mutako sabino te po kotala mwasi to mwana kolala na ye kotambola na ye bana basali awa mobala ozalaki na ye bola na ye bote mwana bana siko azate quelle difficulté o famille kosala mwa koleka yaya keba bolingo oyo ezali kokosoma sekiti tala sikabo famille n'a même pas pensé na mwasi na bana ndoko na bango bachanger mikanda epesi ngai pasi ya kosakala te mbote na yo prince Omba lecture na yo na lisolo omoni yango ndenge nini ya merci mingi tata Sadek tata na biso ya Jobu ya Afrique du Sud merci mingi omoni eza pasi mingi na biso ba noir moi je pense que ba noir il faut pas comprendre tout ça la 21e siècle makambo développé tango yo zela la liwa ya muninga po yo ko boto ba buka lupango ils a pas si mingi. Mais moi je pense que na Congo Justice et Zali, déjà ça fait plus de 20 ans basi ba vota que moi si nana mobali ba ngomi bali bazana droit ba bien na bango ba ko kabula so mobali akufi ba moi si azana droit il y a 50% ya kozwa biloko nyonso lopango na bana na ye ba kozwa lokola 25%, donc moi si na bana bazala lokola na 75% ya kozwa biloko 25% bapesa la famille, vous savez, nous sommes des familles noires, donc la loi on attend basala qui ont bakanisi qui paye ba famille. Donc ba famille on a ba paresio la bakanisi qui ba boto le moi sur le moi je pense que soga Olanda TV lokoli oyo etala makana mokili mobimba ba ndeko na ye ba ebisa ye ke na TV lokoli to ebisi ye boye. Abanga eloko moko te soki asali opposition na ba vente nyonso to wana ba kozongisa ye ba parcelle ya bomaka ba preuve o azanango. Merci mingi tata Sadek. Mais quelle méchanceté niveau ya ba famille. Est-ce qu'il faudra continuer ya ko vivre ndenge et biso africain to maintenant ko vivre famille élargie bana kasi ba cousin ba cousine maman leki makuto parce que il y a surtout une famille surtout dans Congo. Okoye bate o ndeko ya nani. Omona ka maman leki ka maman. Maman kutu ka maman. Ndeko na ekuzi be ka yaya. Okoye bate. Est-ce qu'il faudra continuer à vivre comme ça? Et ça risque était pour la future ceux qui va ka de se boyer. Mais yo uti koloba ngo sikoyo exemple pese ça vraiment exemple ya solo tango lobi ba papa mindele ba koma otunga banda kwa tuginda kwa chambre moko to bibale misa tumine ka pona bana ndedo famille restreinte uti déjà ko pesa explication ya makasi oyo ngala ko bakisaka ke batu faut pas comprendre les gens doivent travailler la mort ils a panage ya batu nyonso to biso nyonso to kokufa tango yo za ko botola ba buku ya lopango ya bato kansi yo ndo otika libende toyondo otika libanga okokufa yo pe bakowele la pe balopango na yo bongo net na ka ya dossier oyo moi je suis en train de dire je suis en train d'interpeller le Congolais o balandaka TV lokole boyeba ke mutu moko otika la libanga na mokili akozala te bozongisela bato bo travailler tant boza vivant travailler pour na bana na yo otika la bana na tete nya lopango koluka te ka kende kono so azana onde okanisa kende ko so akufinga na tika la ko récupérer héritage ya bana wana Congo ya lelo za su Congo ya lobite ko te ka lopanga mutu te sans avali ya bana na ye sans proxy ya mwasi na ye pour so ka l'opposition ba ko zongise yo muto ko somba ngo ya ofeli tata Sadek. Voilà un peu contribution na ngai. Merci beaucoup Prince Omba, restez encore avec nous. Na zu deuxième intervenant ya mbona so deuxième intervenant na biso na koloba boye bisolo ekanisi ngai makambo ele kaka à l'époque na Kinshasa c'était l'affaire quoi ya sans souci na Madilou hein c'était quoi na zalaka donc les qui a sans souci nde azaki ça ils sont derniers donc moi si a sans souci les qui a Madilou voilà. Moi si a sans souci les qui a Madilou tangu Madilou a koufi les qui a sans souci a monisa moi si a Madilou boy ayaba ite mokilimbanga ntaba tangu ye moko siko sans souci a koufi ba ça qui revanche ya mokilimbanga ntaba bino ba boni mo 17 parcelles 17 honte à vous. Mbote na yo mon ami personnel de commandant Congolo Anderson de Djobour la voix digitale mobile ya mama Kofi Omo ya Kofi Olomide oyo concert ezo bandaka la mingi te awa mbote na yo lecture dans solo omo ngazani neni honorable. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour fiston Pelende Tata Sadek, mon ami personnel. Mbote na mama Rina Pelende, mama oyo akabaka koleka mama Denise Nyakero pe koleka mama Olive Lembe. Mbote na yo masa na ngai Prince Omba commandant Zimba. Donc ndenge zali boye bayi kolanda biso
bino bato bomesana koyoka ngai lelo bopesi ngai raison ntango nayebisaka bino ke mondele achangeage mondele acomprena déjà ke famille ezalaka mwasi na mobali na bana c'est ça la famille tala lelo oyo famille oyo elakisi mwasi pa bana bizaleli na biso ya Congo bizaleli ya bandoki bizaleli ya bakadi ya mpemba d'abord tala ngi lisolo esalinga motema pasi mais nakenda mpenza na mozindo na comprendre te babuku ya lupango nyonso liseti wana ekomai na maboko ya famille ndengele soit kaka ndenge honorable président outi koloba awa le monsieur se confie à ses parents azwi mikanda lupango asimbisi bango ou bien ndenge nini nayebi te. Je ne sais pas comprendre comment ce monsieur n'était pas prudent ya kozwa babuku ya lupango mosusu kotika epai ya mwasi na bana nyonso liseti ekeli omi retrouve na maboko ya famille na ye sikotala lelo oyo akufi famille elakisi bizaleli donc ezali lokola musala tata oyo asalaki na vie na ye ezali musala ya mpunda donc aloni likolo ya mabanga ye mutu na makanisi na ye arezonaki ke non tikala somba mapangu poso na sombi mapangu ekotikala jamais kose détérioré mapangu ekotikala jamais kobunga ndenge bambongo ebungaka esilaka moto akomi piake mais makalkilo oyo asalaki na ndenge na ye satana mpe akoteli ye mpe na ndenge na ye famille na minute oyo ebimi bénéficiaire mwasi na bana oyo ye aboti bakomi baperdant. Tribunal na Congo ezali pasi po tolobaki ye bakokata procès oyo en faveur ya mwasi na bana. Pourquoi? Parce que badongolo misu oyo bazwi déjà avantage baza na mikanda ya lopango wana mpe bafalsifie yango eza déjà escroquerie oyo nayebi te soki mwasi oyo na bana bakotika koganye procès. Et au-dessus de ça, attendons-nous déjà na revers de la carte esika oyo wapi bakolandela bango na ndenge normal mpe bakolandela bango na ndenge molili. Je peux encore me rappeler que masa na biso tozalaka ndenge na Djobourg cheke azongaka Congo bapapa leki na ye bayeba teka lupangu cheke aboya ezalaka démonstration ya liboso esalama ke cheke abeli muke akoti na hôpital akufi bapapa leki baye ebemba cheke ezana na morgue baye kosenga buku ya lupangu baboyi kopesa bango une semaine après petite sœur à cheke walanda ye akufi bapati maman oyo abota cheke akufi donc 3 personnes na morgue mpona lupango moko siko oyo 17 parcelles nazomona ndenge nini kinduki kobima place wana ndenge nini badongolo misu bato ya mitema lipundu bakosala démonstration de force mwasi oyo na mobali oyo bakozwa eloko te. Cet homme qui avait bien raisonné de mettre son argent, sa richesse dans les parcelles, n'avait pas calculé toutes ces choses ici. Il fallait au départ à la prudent ayeba sur la famille a des parcelles 15 parcelles on a elles la charge na responsabilité à moi sina bana na yo parce que on aime de rotikala progéniture dans mokile ozalande à travers bango siko tala ko fili ya mbalakata olata moi sina bana ba bénéficier na 17 parcelles ya sombaki bato mususu ne ba bénéficier na yango soki ngana zalaki ye bo banda kolota ngai na butu nyonso boza kolota ngai au même moment toute une nuit bino nyonso bolotinga nazo bimela bino na machette na likongola na simi kotoyo flamme de feu ya moto naza kotumbaka bino na butwana bokosa pongi te bokolala te bino mo bokendo zonga est-ce que moi ils ont pensé nga mutu koso est-ce que 17 parcelles wala bon famille pe tokolonga hypothèse on a personne nous a pas dit à kufi ndenge nini est-ce que famille pe bomi était préparé équipe plan donc moi je ne comprends pas. Oui mais déjà place oyo azali kobomisa bobuka lupango wana soki ezali pa mama na bango bien papa na bango akozala elekeneke no mwana na nga nde aza boya asimisanga babuka lupango awa 17 directement jalousie ekobotama na kote wana surtout bafamille ya pauvre
kaka ndenge lobaki yake non soki déjà osala bana luka babotama bazala na bolingo entre bango et puis osala makasi ke bango nyonso bazwa siko soki na bafamille ya soit ya papa na ye bi ya mama na ye oyo ayebaki ke non asimbisi 17 buku lupango soki bapauvre baza wana ekobota kaka motema likudu. Et voilà comment peut-être par exemple babomi ba bete ki bota azate lokola masa na biso maître Evra oyo ba beta ki gorilla nga beta ki bota skive ye ba bete ki bota zuepe akati sikota la conséquence. Il avait très mal fait ses calculs, il n'avait pas de bons conseillers, na limite ka tsaka sur makambo na mwasi nae. C'est lui qui perd. Pas na motema. Pas si makasi honorable président. Merci beaucoup honorable hein? Voilà. C'est à moi de vous remercier. Autre chose à présent. Boyebi yango na cadre éliminatoire il y a mondial Oezali Koya, ça fait plus de 50 ans. Oui, plus de 50 ans, n'est-ce pas, que République démocratique du Congo a Kenda Lisusu Coupe du monde du Tembala. Oh, ça a une décision. Boyebi yango to ite ko raté Mbala wana Tunisie, to rataki Mbala mususu na Maroc, cette fois-ci to a déterminé à Kende. Alors, adversaire de taille pour Nabiso Ezali Bongo, Sénégal. Congo, Aza déjà, dans le numéro 1 à tête, dans Sénégal, dans 15, Sénégal, dans 14, dans l'équipe Bango. Bakoya Kobeta Panabiso. Alors, Sénégal, tous les moyens sont permis, tout pour ne disqualifier Bisso. Il y a un de quoi appeler conseil à Bendi Matoyi, à Petit Mbela, et pas à ministre, il y a sport, Mwanamboka, Didier Boudimbu, Ndenge Sali Awa. Oui, Didier Boudimbu. Ndenge Sali Awa. Basache Masuba ekotate. Mai, bidon Mai ekotate. Mais la Mai nanda kuna déjà. Mabanga ekotate. Pour ceux qui désolent de coquer, ça y est mouké. Bakulinga ba disqualifier RDC. Ndeko a petit conseil. Tout dans le conseil. Ndeko suivez. Tonobi boy Didier Boudimbu ministre ya sport. Landaka biso maloba oyo toza koloba. Que ça dit 53 ans ya absence. Combien ta coupe du monde était l'équipe béné dans une nation. Mais problème est ça boye. Toto raté coupe du monde en 2018 na Tunisie au match à DB. Topola trahison. Yani balé toti et qu'on raté match à 2022 na Maroc. Tu raté coupe du monde. Siko face à face na Sénégal. Sénégal azo lukabiso na ndenga mulini. Na ndenga biro. Azo lukabiso par voie c'est moyen. Sénégal a kinda dit déjà ba marabout na yé. Ba marabout na yé. On travaille déjà match na terrain awa. Donc Mwali ni moko comme le Mwali Michikito. Donc Mwali yepe azaka Congo mais yeso apandika tadi mais Congo to zandengeli. Sénégal a tinda banganga na 10 jours avant de travailler match. De façon que ba joueur à l'époque tous à la kilo na kata terrain. Donc ça dit tous à la kilo, donc ça dit tout le monde a ndenge ya Robert Tate parce que bazo banga RDC makasi. Pour la sécurité ezaboye mai bidon mai ekotate. Donc ça dit peuple congolais, il y a un que c'est de mardi, mais là, il y a un qui que le stade bidon à maille écotate, Libanga écotate, que ça dit Ginette écotate, que ça dit Sénégal a zone kata Libanga, donc attends Sadio Manas waka Libanga musika danga suspension. Que ça dit Sénégal a zone kata attends Libanga moko écotate la terre. Alors, faut que côté ba Moscovite, côté Vita. Et ça, Masuba Mususu, et fan na Saba Kiti, Masuba, ça la 4 mois la bidon, et ça la 3 mois. Ça va bambi yango maman na solo. Que ça dit, côté, il y a Moscovitch. Et puis, faut ma chika taba banda ko kengela, terrain wana ti mardi. Parce que Sénégal, à ce moment, on a un kokabiso te donc, alors le kabiso parfois c'est moyen. En plus, bateau et balinga ba boma constant mutamba. Oh, et barataki. Parce que quand le match à mardi, ba ya ba be bisabiso match one. Donc il suffit d'avoir des désordres. Joueur moko sénégalais ba bambe libanga adimaka ta makila joka comme ça ba sabiso match wana ba forfait ndiangwa. Président, c'est ça que mon mboka Christian Bosembe a outi ko la refoulé na États-Unis. Hier, il paraît à la visa États-Unis, s'occuper à 10 ans, s'occuper à 5 ans mais Kendaka moi si na ena bana parce que déjà na États-Unis mais hier moi si a outi ko bota alors Christian Bosembe accueilli pour atala mwasi na ye na États-Unis kaka na aéroport immigration américaine baboy Christian Bosembe à Kota refus d'entrer aux États-Unis et puis ba annulé visa na yeso ya 5 ans sur 3 ans pour annulé visa ya Christian Bosembe on ne sait pas
na ebité est-ce que moi c'est un makendaki abora kingunda alobaki nini bango balandaka et puis poste de wana ya Christian Bosembe ya président c'est ça que ça presque poste ya ministre. Oui bien au gouvernement américain bada nzoto na gouvernement congolais ba moni que oh comment moi ça aboka ba être ngunda awa que akimi gouvernement mais mobile na sana na gouvernement et puis yé oya kotala mobile yango ba annuler visa na yi pona nini on ne sait pas. Suivez l'explication de Tolanda. Bandeko information mo na ngona pe sedona poko alelo et information à mawa pour ndeko la biso Christian Bosembe. Botika pardon non il y en a c'est quand même bon. Boyebi que pas plus tard que quelques mois Christian Bosembe uta qui ko interdit biso ko tanga komba Joseph Kabila. Alors bito commenter les sous sur makambo AFCT to moni na RTNC ba kende ko humilier ba tcheli biso information il y a accord de principe entre Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi. Tolobeli yango eleki aye ko interdit biso kombo Kabila. Aye ko se rebuffé alobi otenga na lobaki bongo te. Donc bagangeli pa Félix alobi ah makambo ozolukela ngai Christian ozokende nango pena na niveau à likolo. Lelo chers amis sangwa mawa pona ndeko na biso Christian Bosembe. Après avoir été utilisé comme un préservatif, jeté aujourd'hui, boyebi, rôle ya préservatif, na moment on a koloba na bino, Bosembe vient d'être refoulé, parce que ce tobito utilisé le terme, mon souffle kokene na moi, hein, pour couvrir yango. Le mot est bongi na Bosembe, zali refoulé. Bosembe comme dans États-Unis d'Amérique, juste à l'entrée, pour na kokene kota la moisi na ye a boti, sa famille, parce qu'il a une belle vie aujourd'hui. Arrivé aux États-Unis d'Amérique, le dit, messieurs, vous êtes non ingrata. Pourquoi il faut awate? Dans un visa à 5 ans, ma famille est ici, ben c'est babi désolé. Oh, mboka na biso ba américain. Ou eza Congoté. Kakaka, ga! Ba annuler visa. Bosembe zon mate. Ba pesi information au 3 jours passés. Na vandi na par na baluki na baluki muto na habité na tanga ngona loro là. Hein? Formation mo il semblerait. Na kene na ngona na conditionnel pour na yebité. 3 jours après, ba ko pesa na siko information. Na moment na lo bana bino Bosembe ko bata malwa muto aziki elongi. Alingi isu ba toye bateka za la Kinshasa pendant que ndenge na koloba na bino ba refoulé Bosembe na momo so ki tembe benga na numéro ya Kinshasa ezoleka na poso eza na libanda mboke sonaka twi ndenge na libanda ndenge na saka na roaming soko benge sonaka twi ezola soki na libanda na roaming mais ye eso sele mama twi Bosembe tension ça va. Bibi Kapinga, ngunda ya 10 ans. États-Unis d'Amérique, ndenge ya lingi. Na la moto ko annuler nga visa te ponga makamba visa na leka yango. To sali ndenge. On ne joue pas avec la politique. Dans la politique, on ne se donne pas des cadeaux. Mon frère, je vais revenir. La liste est longue, chers amis. Pourquoi annuler visa Bosembe? Nazo pe sabino ba information na yango dans quelques heures. Entre-temps, il y a pour retenir les alliés, il est sur la liste ya bato bazali ko restreindre la liberté d'expression na kati ya mboka na biso. Bosembe, à bon attendeur, soki omati mingi na vie, keba na vertige. Oh ya loba moke yo kebele le mom eza moke kasi etumbaka zambae. À tout à l'heure. Bosembe refoulé. Hey, makamoyo ekosuka ete etikali Eliezer, à moins que ezalaki azwa mukanda na ngunda mwasi na ye soki ezaleka te. Bandeko na yesu no liste eza mulai. Nazo eya. Nazo zongela bino. Menanga. Oh. Ah, te nanga te nani Katumbi.
Katumbi te, ezana na asali bongo. Katumbi te. Na asali bongo. Kabila. Ah, Rais. Ni mtoto wako. Ah, Rais. Mandeko. Voilà. On va finir, on va terminer. Ton petit mot de la fin et pas à commandant congolais de Djobour. Commandant, mot de la fin, je suis avec toi. Natongo Lelo, Olobinin. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Avant de suivre ça, na construction ça na sa conseil na batu oyo matika na comprendre que non famille ezala papa maman na bana boza kotonga banda kwa minene banda kwa 17 chambre ndenge honorable président uti koloba awa ezali perte ya pamba mundele asa comprenage mundele akoma kotonga nda kwa 3 chambre chambre ya parents chambre ya mwana mwasi na chambre bana mibale basuki wana boza na prudent buku ya lupango na yo ezala maboko ya mwasi na yo na bana na yo se mie na maboko na yo moko ke okende kosimisa yango quelque part tango osimisi buku ya lupango kuna ekomi 17 eboti motema likundu babomi yo okeliwa ya mbalakata mapango nyonso wana operdre yango donc tu as semé dans le désert na oyo etali Christian Bosembe raison jusque là o bapesaki biso eza ke na aéroport tant comme les États-Unis batuni ye oye ko sala nini awa alobi na robota na otala mwasi kanga botaki ba ebisi ce n'est pas une raison pour laquelle tu peux te déplacer du Congo pour les États-Unis bazongisi mais ye mo vanda sui le roi les banques na sa likasa a commenté sur yango na o itali qualification honorable non c'est pas dingue mais les visas et 5 ans a été annulé. Voilà. Attention dans la visa 10 ans, so déjà ka bazo refoulé yo, ba obete lo kasha mabe, ba obebi sa yango donc passeport déjà na et komi ya kokoso. Alors, na o Italie qualification en Coupe d'Afrique, Coupe du monde. Ba ndeko tocha motema likondo à part, po ezali makambo mboka na biso, Congo ba joueur na biso pe ba kana beta Coupe du monde, comme ça to ba na oteka pe ba joueur na ba pays ya bapa ya oyo efutaka ba joueur bien ba star na biso pe ba briller ba monana comme ça tout comme un peu bien et on ça la biso pe plaisir comment on avait boye coupe du monde bofandi koza kotala lelo DRC mtoko beta et on ça la biso malamu mingi to boye makambo na biso boye la makambo na bino boye la biso ote avant de gagner match il faut pas que notala colonel ote mort to boye to boy yango to lingi makambo na te o ezali makambo ya mboka na biso soki to yebi que no yo lingo ko travailler match pour biso to pola yeba ke place na Congo te ozali mutu ya mutema likundu to bengana di banda Congo o kende kovanda so kende kovanda na Burkina Faso so kende kovanda na Kuala Lumpur o kende kopanzana kuna o tika biso ba congolais et pas na biso to sepela na ndembo na biso fair play loisir match ezali na compte fair play mais na pronostic, la piste déjà que tu as qualifié. Pour cette fois-ci, au moins, tu as qualifié. Merci beaucoup, honorable président. Voilà, merci beaucoup, honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Il y a Mokola Lelo, Tosuki Awa, Bandeko. On se retrouve prochainement dans le numéro Moussoussou. Il y a Radio Locale Télévision. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie dans l'émission Lelo. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Bolinga kabafeti. Bomela kape champagne à Soloko. Loko la monstale. Masanga ba patron. Masanga ba boss. Masanga luxe. Kitoko. Le bon champagne, c'est monstale. Le bon champagne. C'est mon stalé. Masanga ya talo na pria bien. Bomela kanini botika makambo yo. Bonjour, bonsoir bandeko. Ça dépend na heure écouti bino. Eza wabino artiste Gigi Nyembo ming babenga nga Papa Wemba. Na ye awa pona solo la li solo ya masanga o ekangi Afrique du Sud mobimba. Comme on a un monstre
Monstale engolo bangomba oya mulai ezalaka na mboka na biso Congo DRC. Alors eza masanga oyo champagne oyo ndenge tobenga yango champagne komona yango Monstale. Masanga oyo ezosalama awa na Afrique du Sud. Baponaki ngai humble serviteur pona présenter bino masanga oyo pona yembango na komisango esika nso bozali. Pona kozwa masanga oyo ezosenga kaka commande. Numéro eko défilé, bomona numéro wana okobenga. Tozo distribuer yango monde entier mais ko banda mingi na Afrique et puis na Congo mboka na biso tolinga mingi. Donc ezali oyo eza rosé, eza pe na otobenga brut oyo ya normal. Donc masanga yango wana. Alors pona kozwa yango ezaka nango simple. Okobenga osali commande na yo totindeli yo. Merci en tout cas po bino nyonso obandomela masango so salisi fête na yo. Monstale zate tika na osimia limeti pembene sase papa sueno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la